Mbote na biso, mbote na bino, na pesi bino ba mbote bele. Na pesi bino ba mbote bele ya bino ndeko Google. Bomoni titre na tieli bino la mafia d'État congolaise contre son peuple, contre le peuple congolais. Lokuta eleki mingi na mboka wana ba politicien baza tomona ba politicien miyibi mais oya Congo pardon. Depuis ba vérité belé bimi sur la mauvaise gouvernance ya Chilombo. Batu misu bazalaki na ngambo ya Palu. Muzito, soi-disant opposant, le bras droit ya Joseph Kabila. Mutoyo na kenkena na ye Arma Tongolo akufaka. Shebe ya kufa. Muzito. Alobike, ye asiejaka na parlement teme, be monument, mbongo yo bafutaka ye, atia moto kuzini na ye, nesika na ye, pona ba activité ya mike, azwaka yango po eza mbongo ya peuple. Oh, so eza mbongo ya peuple, zwaka 21,000 wana chaque mois, yaga na ngona rompo victoire, kabola na ba congolais, bandi makezali mbongo ya peuple, yo zwaka ngo po zongsela ba peuple. Voilà comment sont les politiciens congolais, oyo bino bozo betela maboka. Moïse Katumbi, nzambe. Moïse Katumbi pe président du Congo. Bukufi na bino penda boza ya okufa na Chilombo ya kotelema mais ya Moïse Katumbi bokufa boza ya kolala pena bwana mabele. Un criminel économique bongo no komise boza na criminel économique moko azali wana Chilombo. Boyebi makambo Joseph Kabila sala bino Kanambe bande wonanga tozo préparer documentaire moko ya ba vidéo nyonso séquentiel oyo to bomba na ba carte de mémoire externe pendant des années tozo préparer documentaire moko commenté et ozala sous forme ya film tozo préparer ngona motu moko boy to kotsela bino ango et ozala ya 1 heure du temps 60 minutes ya ba crime nyonso yo Joseph Kabila sala bino na Congo parce que mémoire na bino na yebite soki bozaka na mémoire ya bato même éléphant abungaka moto ya betaki eli konga te ne sobe mais bino te même nzoko moto ya betaki eli konga na bokula abungaka elongi na yete kasi bino te bozana ba mémoire moko na yebite nga na yebaka te soki mémoire na bino balongola ngo appareil oyo enregistraka makambo soki kaka ezwili kambo après 2 jours pa mémoire etikali polele bwebi biso tozo kene na ba entrepôt moko boye na ba entrepôt wana boko kota boye boko timpuku moko boye munene mpuku rien azobanga makele na binote wana bozo sala ompuku atelemi pena boye noko atala bino tchou rien poussani pena 2 mètres rien mpuku atelemi kwa azotala yo pena boye oh yo molobi me mpuku yo ngana ko mono ndira ko moluka bagar na nga mutu munene boye tango olugo tsaka pa pembe na eboye direction mpuku akokende gutu okotika la komona te me mpuko ya ke direction nini eza lokola bino ba congolais c'est-à-dire congolais makelele policier bimisaka mundoki lisase beta na likolo balabale ko sukwa maundire kombo moko boye ko kombo la nzela me bomoni kombo angote donc bobimi na nzela e batebele il y a eu plus ou moins 2 millions de personnes oyo babimaki na nzela pona koyamba pape 2 millions de personnes oyo babimaki na nzela pona koyamba pape même na Vatican ezaka toujours 12,000 3,000 6,000 ba nombre wana o bateau bayaka liboso ya losambo ya papa wa Roma
etikana kokoka 1 million te 2 million te ya nombre bino obimaki libanda. Bon siko pona ko bima pona ko réclamer ba droit na bino. D'abord droit du travail ezaka universel. Le peuple doit travailler. Bosala raté. Bino utu boza bien. Et récemment boza na mabele moko fertile bolona ba pondu na ba matembele na basimandako. A supposons que boza yiro wana ba Niamey na ba Jamena wana. Na ba Tchad na ba Jamena na ba Niamey na ba Niger bisika bikauka. Bisiko pena obwaki nguba ngube kauki lisu makasi boy ko bima. Bonga bosukani. Obinga na mona batu. Tufandi na village moko boye na Niger. Tufandi na hôtel moko boye na liboso komona ngo René Touriste. Non, René Touristique. Relais touristique, voilà. Tana tse komba vie René Ming na muto. Relais touristique, hôtel, toilette et tout. Tufanda wana boye na bampaka village tozo solo la. Tozo solo la. Tufandi tozo solo la. Tuiga makelele. Ye, batu bazo yemba. Ba mama, bazagi ata 50 mama bakata bakovo, batia ba makala ne longi, na basani. Mboko yebite, batalaka na misu po yeba makamuni ya zoleka. Ba mama wana baleki. Na Niger, à 250 km à capitale, Niamey, tu as dit na Koni, na village moko komo na ngo Koni. Donc tu as le wana bakikwiti. Et na ba kwa muntu ya Congo. To na ba matadi ya Congo. Donc mena ba village. Biso so ke na ba village. Nesi ba village ya kimpese na sepe na kuna mon hôtel était. Mais mboka wana mboka pasi ya eu des hôtels étoilés. Ba restaurant qui toko ba boîte de nuit na village. Oyi ba mama na ba lekani ba mama ebele bazo beta basani bazo ken. Ba mpaka ya mboka ba ebisinga balobi omoni ba mama oyo baleki awa basa ba mama ordinaire lokwa ba mama nyonso ba bimi na ndaka mabala na autorisation ya mibali na bango bake kosala mendicité na Benin makolo na Benin bakobima Benin babimi Nigeria après ba ekozonga lisusu na Niger. Donc, bakei kosa la mendicité, ba mama wana, makolongulu ni babushi. Et ça la nga pasi moko komona ke mama na nga pasa na kati wana. Azan eloka kolia te asoke no kosa la mendicité. Avion ekomo kita pembeni awa. Ngai na mona eloko ndenge wana. Alobi bino ba Congolais niveau bokomi na ngo ya souffrance. Mais soki bozo bimate bo bimi pona pape. Papa romemera bino ni. Pape vraiment opesa bino ni. Qui aza président Rome, azali président, il touche mbongo ebele weki na ba famille na ye. Po yoki aza sango, c'est un homme ordinaire. Aza kutuana azali mbefu, boyebi mbefu. Mbefu ezali moto na maladi babengaka mbefu. Il est moribond pembeni ya kokufa moto ya kowa azana rein moko ya droite rein à gauche katana balongola eza su utilité na nzoto na ye. Donc azokoka ko se tenir debout akoma kotambola na chaise roulante pape. Mais bobimi plusieurs millions ville à Kinshasa mobimba bobimi batu bauti ba barumbu ba yeka kotala pape na ndolo côté wana nyonso circulation ya lagi lisute ba route barré route Luambo route Kasavubu eki barré pona pape azana quand lieutenant Kokolo quand lieutenant Mbaki plutôt quand Faza ndolo siko mu colonie ni opena bobima po réclamer droit du travail. Parce que ndenge bino ba Congolais bo faka wana mutu normal wa uti pays mususu aye kotala mode de vie na bino
aoloba il y a un souci peuple yo il y a un souci loko moko ezana motuna ye on dirait maya régé des eaux bombela batela kabino kisi moko et baby sarabino mémoire kene na bakingasani kote ya baveni nzoko kuna bisiga Eliezer Tambo ya banda igofanda kendo kotalo komona ba jeune fille ya ba 9 ans 11 ans banda bota manano alata tong te boyebi tong lipapa ya la gomme mwana banda botama jeune fille ya 11 ans 12 ans banda botama nano alata tong te lipapa ya la gomme azana ngopete mutu pa ko pese azana adefa cousine moko yaka pesa ka ya kala akoma kotia yango nzete ya kombo na se parce que kata e kota ka banzeta kombo po tenir ye lokolo atambula mwa moke ba jeune fille au mona jeune fille azana na robe moko eza mwindo yo kanza teka makala te parce que soka sukuli yango ifa vana na ndako atiki yango libanda afunguli porte moke azokengela ngwa defa mutako yibango soki kauki azu ya lati so ekomi salite les gens souffrent na mboka wana boyi ko imaginer te les gens souffrent tana no bateau bazani sina bakwa muntu bankana bamenko baladi bamusipentane babolobo bayumbi masuwa soki ezoya bana mike ba 8 ans bazoluka nkai omona etutani na masuwa ko bakule bato bagangi bato bakomolela na masuwa bana badindi na se mai so imwana moko aza makasi akendaki deja na nage abimi kuna il faut masuwa esala détour masuwa esala détour ekanga frein ezongela bango batinda banager baluka bibembe wana a des fois deux babana ko tepa na mai babwakeli bango basinga babimisi a des fois misu bacholi bakeli bakobima kotama luku kuna a des fois deuxième jour bana mike bazoya pona nini makemba omona régime moka makemba mwa mbisi mibale bateka bakoteka pe oyo aza na kisi doliprane apesa biso makemba wazwa apesa kisi mama azobela tuye mbangu pona kisi tandis que Chilombo atie ndaku na ye bakiti ya Louis XIV asombi na Paris avion mobimbe kende ko tika ngona Kinshasa tandis que azalaki na ngoli boso na ndaku ya kala ezana no sika me ndaku ya sika oya ke kokota alipo sepelisa nzoto ne asombi susu avion un bombardier na Canada bombardier musu asombi na société ya ba canadien plus de 60 de millions 70 millions et quelques bois eko tonga be col eko mais discours ya Nelson Mandela ya suki ya kini alobiki bino batu bozana mbongo bokabula mbongo na bino na babola ndambu ça sert à rien ya bozana mbongo ebele pona yo moko bato ka bapie bino na Congo bato lokwa ba Moïse Katumbi bato lokwa ba Tshisekedi wa Mulumba banda akoma jeune garçon akota na politique akufi na politique atikala kosala musala musote na vina ye la mafia d'État Chilombo aye wana te pona bolanda ba discours na yete aye wana te pona ko bongisa bino eza lokola muyibi moko boye aluka mundoki po banda ko yiba bien ba mo bozuye botie na la police to bozuye botie na armée bokamati mundoki sikoyo bopesi yango légalement yo kasi mundoki wana bopesi akobatela ngo ekolo non ako sasa bino population akoboto la bino biloko bozana Chilombo mission na ye ya liboso ezali pour enrichir parce que Chilombo kalabanda ko envier Moïse Katumbi makasi tango baye nani Katebe Katoto aye ko sangisa bango basala Genval oye bimisa ki rassemblement Chilombo président mais autorité morale ezalaki toujours kaka tata na ye Tshisekedi wa Mulumba parce qu'il pesait lourd à cette époque mbala liboso Chilombo na Moïse Katumbi baye banaka te mbala liboso sous l'audience ya Katebe Katoto na Liège
Chilombo bakei ye Chilombo mama Marthe mwasi ya Chilombo na Tshisekedi wa Mulumba sous l'invitation ya Katebe Katoto bakoma na Liège bazomona kaka GPS ezomema bango na mwa esobe moko boye. Oh ye moko Chilombo azoyebisa tata na ye na Chilombo alobi me yango moto avandaka na zamba to avandaka wapi bakoma liboso kuna boye. Oh bakuti ba garde royale moni ba garde oyo ya roi ya Belgique baza kokenge la résidence ya Katebe Katoto na Belgique na Liège. Et quand Chilombo est rentré dans le pango ya Katebe Katoto, il avait un respect à donner à ce monsieur-là. Et quand Chilombo a commencé à Moïse Katumbi pour la première fois, un homme riche, tellement riche, simple, à l'attaque au monde, tricot na kati, moi veste, moko à des fois ya lin, moi chaussure, moko Pierre Cardin, pantalon à tissu, et bozo solo là, bozo lia, et Chilombo commençait à envier Moïse Katumbi. Ya un beaucoup mona, Chilombo sikoyo, lokola mona ki yena Moïse Katumbi bazali âge moko, génération moko, ne sika ki akangana na Katebe Katoto qui est vieux, asengi Moïse Katumbi son numéro de téléphone et il commençait à discuter. Moïse Katumbi azalaki intéressé qui va travailler ensemble. Quand il y a Moïse Katumbi na Katebe Katoto, quand il y a UDPS, va travailler ensemble, mais à condition ba zoape bandeko mosusu ba kotisa. Le plan était magnifique au départ. Or que famille oyo ya Tshisekedi bango bazana objectif moko. Parce que depuis 1992, na deuxième pillage, Mobutu akangaki ba compte nyonso ya Tshisekedi wa Mulumba. Yango eko sala ke ba Chilombo bazalaki suna mbongo te po chaque mois Tshisekedi wa Mulumba bandeko tinde la famille wana na Belgique $10,000 chaque mois. Mbongo wana ekangamaki. Yango monaki ba Chilombo basami badi banga bakomaki ba gigolo kokota kota na mabala po bakomoluka sika nini. Omoni soki dauphin soka kitina se amai mingi azalaka toujours na posa amata likolo amai po a rejeter ba gaz ya mabe ya se amai a respirer oxygène kitoko atondisa so vase na ye na oxygène kitoko y compris les bananes ya omona bachaka chua abwaki apanzi mai o ya salité za pembe na ye po a respirer mu pepe atondisa vase na ye na mu pepa kitoko akitaso na se mai. Donc famille wana ya Tshisekedi bandeko luka esika nini bakoki ko benda mu pepe ya kitoko. Ya omoni bakomi na tendance ono Chilombo azalaka premier ministre. Chilombo azala premier ministre, Chilombo azala premier ministre. Mais derrière ça là bazalaki na carte mosusu. Carte mosusu ezala yona. Et quand Kabila a compris à l'obi, si réellement cet homme a besoin du pouvoir, il faut allécher ba botte nangai. Et derrière sa femme, Azamou Anabiso Mototi. Il faut allécher ba botte nangai. Et Joseph Kabila proposa 4 noms. Pour les alagi na moye banageke, premier ministre a outa na UDPS. Pour les ali parti moko ancien. Mais Joseph Kabila a dit non. 4 noms. Bo pesa ngana pona kombo nini o boko pesa. Alors, ba oyo bazalaki ba cadre ya IDPS, ba yo comprendre que masolo yeko masolo a famille. C'est par là que Bruno Tshibala sali bango jeo bakanyenga o bwana boy parce que Bruno Tshibala est allé négocier à Kingakati. Aibo Tsanga ngana zali ancien na kati ya IDPS et au cadre, ce monsieur n'a jamais été membre à IDPS. Mouto aiko kocha Chilombo na kati ya IDPS Mubake aiko kocha chargé des relations extérieures place mouge tikala ngo existait na IDPS Mubake mutaya na papier apesi Tshisekedi wa Mulumba bota la montée ya Félix Chilombo tanga pera kufinga Nzambe niye na mama Marthe ba sopani
na Kinshasa mubake outside nani Sami Badiba ngazala mupanze nani oyo kutu babandaki déjà tango papa zaki malade moleka yakawa longwa ba au cadre nyonso allez atali boy non il faut to benga ba kuluna nyonso bato yo Kabila bomaki na kamuna nsapu na bato yo live lembe abengana ki na Chikapa pona ba site minier to benga bango basala base ya sika. Et puis vous allez voir, ils ont ramassé des gens par-ci par-là. Bakamati bato basala ki ba cadre te na IDPS. Ba Jean-Marc Abound. Parce qu'à l'époque secrétaire de IDPS ezalaki Yemoko Mubaki. Ça n'a jamais été soki nani o muto adi kosi oyo a remplacer mikolo akomi lolendo akomo voisin na budget. Ye type wana banego teka saye na carburant na boulevard oyo akomi secrétaire ya UDPS oyo adi kosi oyo. Kabe ya soki nani oyo nani. Abanego teka saye na ba carburant. Tanenga akomi pe bozonga kuna bozana solo bosukulite. Mokele muluba zande boye mokele muluba zande boye bo baluba bakiseni biso za baluba moko na ebite ondire baluba ngo bazaka de sorte na ko étudier na makamba baluba a des photos la de sorte to yebakate po tozana baluba intègre na baluba chanana tozana baluba intègre po muluba a soutenaka ndeko ne muluba te na bêtise jamais biso tango tozokola lopango na bayeba ki bana baluba bazalaka kuna oto sala bêtise libanda uyo okota na ndako ozwa fimbo papa ko beto fimbo akopiniri yo père na biso atikala ko kotela biso te na buzoba ke uto ko sala buzobo ya ebandi nengeni okino sala bêtise libanda oya ko bata manandako okozwa fimbo. C'est comme ça biso to kolinde ngwana na justice père na biso azalaki na justice y compris ma mère mais baluba oyo baza ko côté la bêtise bauti wapi bazalaka wapi et yo muluba mubimba côté la ndeko note nzambe muluba mubimba côté la ndeko note ndeko nanga nani ndeko nanga Chilombo ndeko na ngai ezali congolais oyo aza na souci ya ba congolais mosusu ndeko na ngai ezali congolais oyo tozo partager ne pasi moko azala za mukongo azala za muluba azala za muswahili azala za mungala soki toza na ye na même lignée même état d'esprit ye wana vrai ndeko na nga ezate po oyo za na ngai kolo moko tozoloba no dialecte moko rapport nini eza wana entre yo za muluba nga za muluba na kote la ba bêtise na yo etanke ndeko no muluba rapport nini ba oyo bazo sala ngo justice ya nzambe ko ya likolo na bango justice ya nzambe biso to uti na ba l'inégalité makasi biso baluba ba inégalité makasi to uti na ngo mais vous oubliez tout ça ba sali biso complot munene na Lubumbashi complot ya munene. Même na Kinshasa wana biso to banego kola ezaki na ba famille mingi to aki bana moko respect mayele to bundaka te to saka likambo te mais so kotika na lopango moko boyoka mwana wa muluba wana uti kuna pa chiba mcheunga mais à l'époque on ne comprenait rien orge baluba déjà bazalaki na kashia mabe na Kinshasa soko pesi lopango afutela a changer mikanda ya lopango ekomi yaye baki lokwa ba gang moko boy biso to banoko comprendre makambo wana te yango lelo nazomona ngo pa Chilombo baluba oya chanana Chilombo za muluba ya chanana ujumwamba muluba ya chanana ale bino boye tatouani mukwa ntombolo mais vous êtes malade ou quoi malade bozana bozo soutenir une bêtise siko nzamba ko bénir biso nengeni parce que bozo mona moto azo tambola na injustice a créé mafia d'état oyo zo yiba bino mbongo aussi longtemps beko les alités
bopito eza na bakisité, mais il se fait plaisir quand même. Il y a avion, il y a plusieurs bombardiers na Canada, il y a plusieurs millions. Eza na bakiti mingi te na kati. Eza kutu na chambre oyo soki alembi alala na kai na le mapata, alala na mapata. Et vous applaudissez ce monsieur là. Bozo benga pe na Canada o no aza mwana na biso bo pese maboko. Bo moni makambo eleki ya ba association ndenge salami. Na biso ba jeune tout ya France bazana Kinshasa. Ba jeune tout ya France basalaki ba association basali yango kaka wana na ba octobre année passée. Bakeba ba légaliser on a Kinshasa oka association KM soutien Tshilombo, association BKS soutien président na ebisimi na taba dim ba jeune basili na mona raso moto na France te. Na mona raso ba jeune na France te basili bango tout esi bakita Kinshasa. Ba miso ba repesa na députation ba tout. Où allons-nous les gars? Où allons-nous la jeunesse congolaise? Cette jeunesse est bannou comme inconscient. Inconsciente na ndenge ke mokonzie mokaza inconscient, mokonzie mo na sala ki video nga na lobi Tshilombo il faut que nous remonte un médecin parce que makambo akoma koloba eza na contradiction mingi a des fois zobela moto. Bo encourage la bêtise te onde ko na biso muluba par rapport à nini? Ndeko na biso muluba par rapport ya nini? Vous voulez que tout le monde, tout ce qui est muluba, a soutenir une bêtise? Parce que les bêtises sont dans maboko ya ndeko na ye muluba. Le Congo appartient à tous les tribus. Le Congo appartient à tous les Congolais. Le sol et le sous-sol appartiennent au peuple congolais. Ceux qui ont dit que nous tonganda kuna mbandaka kende na yo. Mais tant qu'on komi na mbandaka, il faut considérer bandeko mbandaka le roi bandeko na yo. C'est pas dit que komi na mbandaka olingaka batu ya mbandaka te. Olingaka kaka mabere na bango ba oselo bilanga café. Bango moko kuto olingaka ko sentir bango te, c'est méchant. Ce sont nos frères congolais. Batu baza kolia baza koyiba na moni porte parole moko ya Tshilombo. Na cigar na kati ya ndaku na ina baliasi ya dollar simbi bwalobi oyo ngonga na biso tolia tobuka nzoko. Eza pasi pe eza mawa mingi ko vivre na mboka oyo mokonza mboka za insensé a créé mafia d'État, aza ko yiba misolo nyonso ya kesa ya l'État, aza ko lia, aza ko mela pe aza ko kanisa peuple te. Nzambe asunga ye. Batu banyoko mingi pona mboka wana. Nzamba pambola ye kaka. Oazo salisa malamu likambo te. Tozali awa. Bakenda wapi bazalaga wana badondo a 32 ans basuka wapi. Mobutu est mort avec 42 kilos. Ya kokauka bwe na Maroc. E bembe nzinze zolande bembe na ye. Bakenda wapi basuka wapi. Oyo badondo abi mon pays, mon peuple, azozo baturokola bana neo ya bota. Mobuta robo mona tongo, a robikson à midi, a robo mona 12h. Ils s'en foutaient des gens. Ce qui a yé a télémi lokola mokonzi, lokola roi, ba yambaka ene sengo ba betela kaye. Mais na este wana y a eu une maladie endémique moko ebimaka na este ba benga ngo kwasharkor. Bande nyonso balaki na rive gauche ya Kisangani ba évacuer bango ba ekotia bango bomoni bisika batongi stade de martyrs ezalaki place de ballet, place des artistes bisika ba musiciens ba banaye ko sala ba ballet bangeleka banani bisika wane komaka kambi chaku bisika basali stade de martyrs bazwaka bana nyonso oyo ba banaye ko bela malade ya kwasharkor na este bayaka na bango wana. Asher zo ko tigela bango ba fufua masango basalaka ba potopoto baliaka bakombaka tala mabume Zimbabwe. Nous on a vécu ça. Mais oh natanga Mobutu to alaki bien. Ozambata ogeno ko ya so yo abso beta ba masolo na yo wana. Yo wasi ba pauvre yo bato masolo na una linga ko beta ngote parce que biso yo melatina ndako to meliti ti ya pamba. Wow melibe na boy saucisse ya munene. Na maki, na salade na kati ya lipa ya munene boy. Utali boy mera ate pa obimi na ngoli banda. Oke kate la ba voisin ba na nzala. Ti ya tongo, mena meli miliki ya pamba, lipa na bimi na ngo na ke kabela ba voisin. Metwa ki bana mike na oye ba pelo na osala te.
mais on dirait esprit mon kazotinda nga sala ngo bongo chaque fois au mona mama komi okengela biso yo uzomela miliki ya pamba boye lipa o yango allez lia lipa no au mona selo wana banda kolia nazolia so mama akena ye bu na bombi na tiango na saki au mona tango na sisi pa na bimimbango na ripesa ba voisin o ba neko uta moi ba vie à passe. Il y a des gens qui souffraient depuis longtemps. Alors tout tigara biloba loba makambo zanga tina. Naransi to yogani to suki ya pona lelo.